Parfois l'apparence est trompeuse. Bojije na la télité. C'est moi qui aime la voix sexy. Aope sa posa. Nazalaka na mingi koloba dangola na banga kamakala. Mbogo yo kaka boy. Nazalaki na wenge na yebi spiritualité à maison mère. Soka se sentir bloqué. Nga déjà loko na loba na lo bébé. Poto solo laka. Yeah, soko mona ki vraiment koza wera kangayo. Place ono kenda okuta babike wera mutakangayo. Te fala yebisaka bato wana ngape bokangela ngai. Tout de suite ba soignaki po monike viane mutasala ngai na Congo yo na banga lwambo na wera. Babimisa fort. J'ai kukunda Maria wala nglace fomu dia kubakato bosanga luta sambuka. Depuis na wenge maison mère bayaka ba testa ba cri nyonso. To boaka bato aboaka ba cri ya bato tout sauf cri nanga. C'est votre humble servante Katika de cœur. La séduisante est là pour vous informer. C'est notre devoir, c'est notre tradition. Car en ligne, on a Koba Plus. Vous continuez au salaire confiance. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et au salaire bien. Devoir le plus Zalaka. Il y a repé Sabino au sur les terrains. Il y a Panzanteke na ba invité ya ko laksabino o nyoso zali comme actualité o ezako tambola na kati ya mboka langa DRC Congo. Merci na Mike Moliopo yende mutazana sima caméra yenda kotinga na banda kuna bino. Merci pe na bino na confiance au beau pesanga. Pour ne pas monopoliser les paroles, si Mike est d'accord avec moi à balancer invité na ngangane ensemble to Panzanteke to solo la pour la mikolo yende mutupenzako atali sibisope azotali sakwa. Bonjour, Nambola. Oui, bonjour, maman. Na CP Koyambayo, na Koba Plus, vraiment ils a plaisir. Merci na pour la disponibilité na yo, na gentillesse, no mago linga quitté, au lobby qui est no ligne na yo TVT, au ligne na yo YouTube té, mais quand même on dit mi au likana Koba Plus. Angola, le 24, et le qu'il y a problème. Et ça date, moi, que ça a déjà na calendrier, et dans la calendrier. Mais les fils que bois qui est au moins mouké, écrit le membre belé, mais il y a un peu sali que non, dans la zone al sonato. Normalement, on a artiste, on a baiser, baiser va chercher de baise. Je suis pas comme ça. On a peu influenceur, rosa makambo. Pour nous relaxer, je suis pas du genre comme ça parce que ce que ça va baise. Sinon, on en a déjà fait tant. Donc, bon, moi, j'ai juste fait une petite vidéo pour Navienanga, le padre, grand frère Oazo Beta, le 24, na 4 à soutien. Après, pour être bref, certains warriors mal intentionnés. Pas ba warriors abattunés, parce que nazo bandela ngo niveau falaise nango, je crois pas que bato bazana fali ba ko vanda vena ba ko calculer parce que kota la ka boye na ba vision. Mais na makamona na réalisé té oh déjà bango basali baza bato qu'on doit beaucoup du respect et surtout moi je dois beaucoup du respect mais ce bana bato moko oyo ba otengama te bazonga te faut biso beto tengama neti bato wana poso ngozonga samona tout droit bazonga te baza bato otengama certains warriors mal intentionnés na oloba bien ko sangsate ba warrior ba kanelo bazo finga te bato finga na komba fali oui mais ça ba warrior tout est parce que bato ngana ibe na ba warrior na nenge be na mambo za tanga petit na saki vidéo boule za kite ba kamba ba polémique puis na sali vidéo mususu na s'excuser bon ko s'excuser te ko expliquer que te na soutenir ni botika ko bina ofinga nga po fali pe na sali la gae na publier ko tu diska uto zo na ni nanga na ba page nanga na sala pe ba vidéo ti le na TikTok na bope ko longolango so kocho omona na ba fiche fali enga uto obeta na ba héritier ba tout personne m'a incité c'est juste pas faire répondre à sali cri c'est des insultes après ko kota ma belle na yo ki générique ba fingi maman l'air na yo ki générique ya biso ya la mbala moko tsa mafuta moto de sivika mo litanga so yekita chololololo yango luki wa problème. Mais toujours en état, il y a un respect à Fali. Pour ngane na eboe ata ba warrior ba finga pour na ba warrior te na ba warrior mal intentionné na lo bango bien. Voilà donc na ko ya pe ka te bona finga Fali. Mais je no mona warrior moko ngane bi ke yo pe no zaka pe na
yo pena na mutu akati pena bien boye bureau bien bato ba staff bato ba fanatique be bato mo ba président fanatique mo be ba wana nde lokola ke boye na kende mba moko pa papa mais je dois toujours mokolo mo po ekoza pe bato moko pe baza warrior te mutu mo pa yekana komba bongo po pe na lekana on ne sait jamais po na omona pe bato nyonso bafinga nga bapese na bango pena te mingi bato mo matama ebele mandefu bato mo okota na page ne boye aza na babona malonga te mutu mo boye bien te bato ya bien te ka mega malonga te na Facebook pe nini ofele bazofinga na messenger oso bazwi ngai bakosala nga boye yango na opesa baadresse vraiment na tike bino na voyager le 5 juillet bosala noki bozwa mwa temps navandi na soko na ipene ozwi taxi ou moto ti na mbama navandi kana mbama na soza na ipene ozwi mbama na avenue mbama 23 na wango mbama 23 prince dango la vandi on le bossa ma tout bato bazokanela nga boya déjà parce que le 5 juillet pour na beta concert na le 30 juin nazo voyager na umela côté na okende lokwa kanda na bino ezana no bo mystère fuma mo show et puis numéro na nga bien pour na bappel le pas en pour sa rencontre que to kuta na place mo boy pour na bagarre 00243 900 490 511 Dangola o valoriser basi na domaine ya musique lelo bato abimona ndumba c'est comme si aza motopamba mais za métier moko ngala bengo ezara métier nazo apprendre lelo ezara métier moko eza msusu bato ba sous-estima ango mais ailleurs il y a de putes o ezaki non aza vraiment bankadra bien na recepela au parti au mécanal ko betelanga tswaka wana nde osala en fait bref na valoriser bandumba te oyembela basi na yembela basi en général na généralisé mais c'est juste le problème que moni bato ba traitera bato lelo yo boza na mutu mo bo asepela na yo je sais pas si oza marié mais bon zala pe parfois na bato ndo sepeso bato ba décourager bango ya pe twana ko meka te faux petit siko yango siko ngana lobaki na bato bongo ata olobi kazabula na lingake ka bongo bon kindumba na Congo biso to ba bantu awa eza cop validé te po bakanga babula awa eza cop l'état tika te bato basala na ba vitrine na gare du nord to mona bango na benaneti na ba aquarium na kati ba mbisi parce que l'état tika basala ngo moto aza na posa ko ke se satisfaire ba besoin na e akeya sali ba besoin ne wana mais na Congo eza eloko otokoki ko encourager te parce que mais si ko ngana talaki pe ba jeune fille musu ba osala ngo ba église kanga ba para bandoki bana bandoki ba bengana ba mususu conjoncture mboka ba para mususu ko zanga ko kipe bana et ba mususu auta mboka moko ya kini place olala ezate okomela bon voilà mutu kotango na ndenga kotela l'air yozo juger lukana no po yeba nini tindiye po moi si mota ndumba so esike tika musala obabalo babongiso banini wakoloba na boyi libala ngai na traîner kana malili o ezala bakoma msutala bakwanga likola talon Dangola ngana na besoin kako kenenga na tswaka kendelanga na tswaka. Parfois l'apparence est trompeuse, beau juger na la télité, c'est moi qui aime la voix sexy, apé sa posa, et belé to mona bango na balliance, balataka sexité, na banda kwa mabala ba osala kibula ba misusu ba mi venga ba sœur en Christ, bilora miguse balataka te, soki ba moninga na chéri to leka oyuka bango. Mon Jésus. Nzoka bango moko ba sœur en crise babata mande na ba église kaka na yemba ba réalité oyemba ba réalité moko peut continuer à oyemba ba réalité mboko yo na yoki mwa swaka wana ya mboko ezokende bien ke na kati ya ba bureau ya ba pasteur ba mbeto ezali na bureau ya ba pasteur mbeto ezali ke ba yo so moni ba mbeto na kati ezala ba kiti ka ba divan yo na mbeto ezala ba kiti yo moyebi ngana yebi kake moni foto mba ba réalité nana nzemo mona obimisa oyo bato bazozela bato lokola bababe Washington bakajika ebemba ndundu ya Kevin inter de Mwanda Kuchi Héritier Fernando bajobur mbala baochanga maboko alemiezi zobena kabeya ba Jonathan Bolingi Jise Katanga Makaya Manti Zizi Kalasco Boss Pauline kwa Katio
Prince Berando Agwaya Samaton Baedo Muzamba na studio na bimisa nzembo moko titre na ngomboko yoka boye trop c'est trop. Donc mbeli ba réalité mboka eza na ngode so ba beti trop c'est trop na YouTube ezala mais eza ka mode de répétition na yembeli ba réalité ya mboka ba bureau nazalaka na mingi koloba na banga ka prison na poison mboko yo kaka boye nazalaka na mingi koloba dangola na banga ka makala mboko yo kaka boye biso yo na Congo tozanga ba parapluie mboko yo biro la police me bazoteka gene libanda depuis ta cotisance interdit roulage à l'obata beta mi fimbo roulage à créer embouteillage kaka likola tracasserie mboko yo kaka boye ba député ko simana na parlement ba mboko yo ka kuluna na kini ya komi lokola métier dollar ko mata on dirait mais là encore pande mata mboko yo kaka mboka dangola na lembi mboko yo nazo sepela bato ya Top Congo bazwaki nzembo wana bango ba produire yango na pesi bino tu ya Christelle Sakweno bambote na bino bango bazwi nzembo wana po eza 6 minutes na kata yango ekoma 3 minutes 50 po ebima babira bapasere na mboko yo yaye koma na bambeto sa dop kakati ezaka na kiti ya diva mebukanaka yondolobi nga nayembika ba réalité mambonga na omona vraiment na oyemba tout na oyemba tout voilà na oyemba pena makambo nyonso depuis ta kokota na sens interdit roulage soko meki oloba babeti yo bato baza na deuxième bande deux bande mais lokwa ministre azoya fa fongola quatrième bande bazelaka te pilo ovandi bo batoboli bapine mbangu chaque jour bokendaka wapi na vandi na poto batamula inatika lo mona te passe avant mona mokonzi mo azole ko ministre au colonel au général likambo moko ezapo ka pilo wana ou bien ambulance ka ou bien bato pompier ba ke boma moto biso awa na mokolo na chef du quartier valeka bo panzele nzela donc mona tout oyemba na no na panzana ka nteke o panza nteke po eza mosala na yo menzembo ngo na bipe na suke ezalela ngunda te ezelo ngunda te zona ba parapluie azana posa na vanda na Congo obono ba mais na vanda na posa na vanda na olobela kaka na olobela te na posa ata dangola mais na posa ki vanda ngola te na posa na zane na Congo mais na oyembela ndi makambonga na omuna mais kota la presse d'Angola Yawera lelo a commis sujet ya ba problème na batu oyo balingaka pe bino parce que à part na kozala ba musicien bozala ba famille bozapela ba fan bozapela ba ndeko ba propos ya ndeko na lobeso ezo déranger makasi mais ceux qui totali ba benga Wera son faux musicien mais faux musicien azana ba génération parmi batu nyonso wenge nde ba bima les seuls musiciens oyo azo continuer kozana ba génération c'est Wera son un bon parent ba yebakaye na ba général na ba fruit na bana na ba koko na ye yo ko koloba nding ko koloba nini ko répondre nini na makambo ya lobeso. Bon, pour être bref, lobeso est soi-disant fermé. Bon, on a dit soi-disant parce que c'est pas à moi de confirmer, mais nazala ki na wenge na yebi spiritualité à maison mère et les loba doit condamner lobeso pour na façon e ko lobelango. C'est un mongala bango bala trop direct ceux qui parfois pèsent qui barigement bato musu banga ba comprendre ceux qui se sentir bloqué nga déjà loko na loba na lo bébé poto solo laka ya soko mona ki vraiment koza Wera kangayo place ono kenda okuta babike Wera mutakangayo te fala yebisaka bato wana nga pe bokangela ngai po bino bale bokanga makaka mais ce que yo ba yebiso ke Wera kangayo otiki no bako kangete c'est bato wana bakoki ko kanga Wera te so Wera leki bango na makambo oya molili o bango ba moni. Moi je te conseille d'aller chercher le vrai visage de Dieu, le vrai visage de Dieu, quelle que soit religion, mais luke lungi nzambe ya solo. Soki okoluka na Bouddha, musulman, soko za chrétien comme nga, ndimela Yesu comme mobikisi nao, kombwana pe ebikisaka. O bangsanga chrétien comme yonorzonga. Non nga chrétien. Chrétien donc je crois en Jésus-Christ comme sauveur. Oh mutonga na yamba. Hein?
mpo na nga so naoke lifelo mpo na ndima ye ke ye nde nzambe oyo asalaka kati na nga don nandimela ye nano. Voilà, et je crois en ce Dieu là na Jésus wana nde place nga nazwilaka basolution na nga. Et Weranson n'a aucun pouvoir moi na âme nanga. Ça je le dis avec autorité, et je lève même ma voix sans manquer du respect pour wane ko makambo ya âme. Musicalement il peut me maudire à cause le regretter na ba fait ya ko finga ina TV ya ko sala ba te bele ba clasha sérieux to mona suite ba soignaki po moni ke vione mutasala ngai na Congo yo na banga lwambo na wera ba bimisa fort yeso wera za tembe fali azaka ye moko le na ndule na ba geze na ba robi e ba rebo siko yebisa ngatala pepinière depuis kuna cappuccino prince awa wata fere kuna nani oyo na babina file babekam ni soki wera te mutaza mokonzi par hasard te. Toute autorité vient de Dieu. Dans Nzambe ataki wera azala wana lobe suponga na otobima mais mazoloba ana 50% ya raison ya spiritualité koki kozala pona ba dire mososo ezala na wenga na biso beto yebi ngape na ngami boma seri mo pona wenga okaka toana ba mambo ebele o esalama ya mabe mais nga nazana no maître ya âme nanga parce que âme esprit mutu yo moko faut diriger esprit na. Donc on pèse à diable pouvoir monter le besoin nous avons au vendra ce courage moi ezalote au salam tala passe au tina on a bilo besoin au tina passe il n'arrivait même pas à parler mon voix grand pas le bar il y a le besoin au moment le po yo comme ba il faut poussana. Il était sérieusement malade mon frère siko nzamba na bikisio na oyo utina wera okangona ni wana bana wana famille no fo bokola. Tu peux te libérer de ça toi-même. Kata balien wana. Sozana loko oyo signana bango, effacer signature wana. Sozana lien moko yo salana bango, banana ko kata ngo pana moko telemelango, na kombo nzambe oyo ondimela. Oyo razana pouvoir na ba vie na biso te. Ana ba pouvoir na ba carrière na biso po ye mutabimisi biso akoko diaboliser pe 12 moko boye par rapport au côté mo bouton par rapport au solara ma ben vie. Ndenge moko so poza na relation ya nzambe te okokende kote mo boye pesa melio te po yo na nzambe bona relation te ba chose spirituelle faut gérer kango ka spirituellement donc là ozo ya nango boye obi mape nyama deva ba ta esprit mabe po mono ne toko mi faible okenga na ebioza mama na noko yaya ba cha okute loko na nzoto tambola ko kauchu bima na lokolo ba panza lokolo ba bimso poso ya kauchu ya pine mulai ya lo bebe. Obi ba guerre les kana obeta wa masolo wana te na yebi kokoza na raison mo biso tu basala biso ba faux yo yebi na markade wana to so ba 12 yo ipa vero jani nga ba bimana momi na nga ya pale nga ba betana na momi na nga ya pale na Belgique bazwanga yo yebit yeba masoko to ko beta te ba mamba boulot yo pe kende travailler na ndenge na ozongisa retour respect bezala côté wana bangba ya pe bakutani oko sedakata yo mongala ti nengolo bakozonga pa bakoko wana zonga supa bakoko wana ti bersa ela ko mo pepe moko bolo bozonga kalero yaki onda nje to kataki fumba batana eso wera kangayo yaya zonga bango pe bakangelo wera bupia tant fort na wenge ezala nini ngana kolo bezala tant bersi aye entraîne na ye yo quand même bande ko résister mais ya le bébé ozo tala na bozaki déjà affecté. Yo ya maman mouille. Le Bessozo rendez-vous à 12. C'est à partir de ce jour-là qu'il a perdu confiance en lui. Parce que il a tellement donné qu'Alinga qui retourne mon kobo oya zela qui sko yango te ba pesa e. Ba mamna oloba na e bien. Mamo ye atala ke malewa ale bibi na sala boye na kena ba poto na kima te ba prince ba kima ba roi David ba seleo ya zala ki brigade longwe. Boyambi Bercy bon négligé. C'est ce jour-là que le Bessois a perdu confiance. Et Azalaka trop ko croire na makambo bagwa. Trop kendenge ye boenga ye si il est trop na habité sensible na mambo ya spiritualité azalaka trop dangola ngana zotika na makambo comme boye ngana zana mutako boma te to bare batute a okende na ye ngana lobango na podium
que bavoie mosusu eza no bavoie kolanda te vie esalaka choix bien na solo yango sagement vie akoka kocomprendre nga jour wana mais vie ekota ede na basentiment vie nso so alingi likambo déjà alingaka avec amour na a majuscule donc besoin ezalaki bersi aya nga nazali kaka vie bongama kaka bongisaka makambo mpo mwana mai nayebi ye aya azalaka aza mwana maki avanda bar moko te tambola ntina bamatanga donc kaka ya simo epasa aza mpe na pesi yo mpo komi kolobaloba kasi ye nde andimi alobi keno avouye mo alobi keno ye nde akanga lobebe me ngai nazoyeba azala affecté sur wana yo ye mutu akanga lobebe akanga kuti lobebe ndoki parce que c'est ce jour là vient son en fait au moins le solaire abandaki bersi la yaki maison mère là vient son abimisi le beso tika bango ba solo là vient son biso toujours ça ba test avant na sima et aussi ça tuni public bo okendenge nini so yo pesi mona mo uti na orchestre mo deuxième division mati o pesa en plein orchestre waze ko za deuxième mona mo uti deuxième division ye uti na nini mati pa ba senior est grave Hollanda biso Yalanda Hollanda biso orchestre waze kwa kitira pays ngoko to orchestre joueur moko uti na lina foot sa ligue des champions bon on comparer na ba Neymar ba Mbappé mbala moko fallait ko tike wana aya kutana ka kutani banoko bonga na yeba na ngaki ambri yo bonga ma makasi elora mama mwilu ane bet tala na suka nango na bwaka papa ko pekisa te na panza lelo yo no tigelo ba voice soka ndenge to sola na Bercy il respecte les gars ayebinga ayebi mais c'est juste que bato mususu a moni caméra na kozala na bato bien te ba yoka conseil entourage. Après, il commence à dire n'importe quoi. Kazo mwande a moni caméra, ba bosani ke ba faire, ba fali, ba héritier, ba Fabregas, ba Robino, ba Samarino, ba Rebo, ba Kofi, ba Za, ba Jibo, bo a monde qu'on est yende danger pour bâtir caméra. Moi, je respecte ceux qui me respectent. Ceux qui ne me respectent pas, je respecte pas. Donc, ngana la rabongo. Mais bon, merci, conseil gratuitement na mai. Mbalo, vanana natana mwaso zane mekana ko chata sérieux luka ta doki ata o ketika ta bana na classe via poto ngana vanda na 4 ans na ba obo tate kende baza o sukola na basa o sala vese baza la chia sala nyoso luka zo mukanda et puis moi sango pe bozana e ala kiso mukanda ngomona kezaye ezata ebisa okana masolo po ba moment belepe balexela ba ya batan moi je suis boy bobo type et comme mutu musunda déclaré yozela timona ko sa 18 ans mande fois pembe to bosani yo donc bonne chance à toi mon frère on est là mais diminuer trop blablabla essaie de grandir s'il te plaît. Le 24 yo zala represter na concert en degonayo faire ego là non prester na oketala ndule aux yeux invitation te na futa $100 invitation ni yo muzika no oh mais faut noter mutu poate na soutenir mutu na ke likama mutu soutenir ke fait au fele mariage mon pèse l'invitation to servir damas ndene yo bisa $100 no mais papa na bino Owe Ranson aza invité te ba JDT zela la zoya d'Angola ba JDT molopo baza ba invité te mais to kotala ndenge bazalaki bango tu na wenge ndenge bino so bazalaki bino batukuti na te baya ja bango nyoso baza batute ke lelo ndeko na bango zo sala loko bango baza aleka. Ça je sais pas, je n'étais pas là quand ils étaient là donc je sais pas ko contredire batu oh na comme donneur de leçons mo bango tout baba vienanga là Jacques ala mukolo même ya ferré je lui dois beaucoup du respect vienanga ma bialo je crois aussi à cause appelle mukolo les pâtres je sais pas a Gianni ba oza ma massa d'idée la cosa baza entre guillemets moi siko ba mikolo na tout ngana petit kaka ngana soutenir ka le 24 les pâtres événement oyo ezolobama libanda ti ya mboka ke lo mo esama le 24 na Congo tona de makambane oyo ezosala meza francophonie na concert à les padres na baksa vie na so waze kwa zoya yebe to soutenir ye kaka ngana na posa te ko bato wana fo ba yanga na ke na part na nga donc so ba moni ka ba soutenir massa na bango so biso ba petit to cha poise ke bango fe bu bayat ezali kam nano wenge d'abord loko komi bongo komi
wenge d'abord po tomona pe bamisusu mpe babetaki bato na bango bakendaki donc biso mpe faut kosoutenir oyo ya biso il faut. Mais bana tata moko boyokana eza te 12 na 12 Lacoste le même le 24 ans robeta mignon ipupa fali ya robeta akoma mignon ipupa mignon akoma mignon ipupa robeta ozi suso kabosi ya robeta donc sikoyo tozoyeba te gaz marie de faire baxi ya le 24 le 24 comme une bonne année en tout cas le padre a te date sango etikali biso na mutu vraiment etikali eloko moko boye communauté moi mungolo 11 mois ekoyaka na États-Unis tika eloko mone le 30 juin mba moko mutu tozaka dipanda le 24 novembre mobuta comme président nini biloko moko le 25 novembre décembre Noël donc ça le 1er janvier bonne année et le 24 juin martyr donc comme eloko moko nga na sala vidéo nga soutenir artiste je vis que l'artiste a besoin de ça, c'est juste que aussi les padres, je peux pas juger son entourage, mais yepé senga pas ana batumo bopo ba parce que niveau faire ebeli boulot à cause na niveau ya zana ngota ana niveau moko boy mana ba niveau mo faut atteindre les sous makashi na niveau les padres mais azo comment on a été par rapport à ba makambu moko boy mususu kaka 12 gouttes te yepé kaka na organisation na biso pe kaka mususu photo za la pe kaka tozo tchape kaka poa na makam o ba congolais ba o défendre parce que biso tout to koma kaneti ba fali ba faire ba wera ba jibete eza na bato bazaki ndenge baza wana ba oza bongo nanu ozomo o comprendre ngo les arabes na terrain bo beta balle mais eza na muto bato bo tchela mutema ke c'est lui là il doit marquer mais boza pe wana ba défenseur ba tamile ba gardien pe ba mais boyebi que te faut faire mo zalana poto chabi fali mo faut zalana po marquer prince mo faut zalana po za makasi na ba corner héritier mo po zalana po yé pena kenda mo bembo te et mutu mo zalana na milene ti modric yé faut pansager et donc faut to yé ba faire on ba bato mo faut bato faut batila rabiso babi li bande zo mona voilà quoi na ndenge pena bien na ndenge penza bien mais tolo ba bureau mtezo bo mo bien nani po wera lobia royate ceux qui va payer invitation te éviter faut pas payer sa papa ça il a raison quand même ça il a papa na non soyons quand même bantu soyons bantu viens na nenga lo yenge atanga makambo na viens na ko ya bulu yekite fona ke bisa vie ke vie na sali kamboye na pese honneur na tienne sika na présence na yo papa ko sala nga bien ba fan ba lobi ke no wera ko yate avant il faut faire longola nzembo na titre jaloux na azwara vie na ndenge systématique ya gravité nzembo na yango sala faire peta nzembe sala faire ya vita imana mabende so evento na biba longo la vita imana ya gravité bon nzembo jalo yo kango na bar ebeta a place morte ya no nzembo mo so ga yemba kyango po yemba et ceux qui ba fan ba lobi bongo faire supprimer na yango nzembo ngo bato abwaka kuna abwaka bango na banzembo mususu ya nzembo moko netinga na yebi na ngango te na yebi ka tita pona ko pena yeba ngote on ngoy ba ngote mais na yebi na banzembo belé ba o ya danger contre ba jugement na yebi na ba na yebi ko belé ya bien papa na bino bozu bolati sie bobimisi le roi tente non ça je vais pas en parler pour revenir à la blessure ya quoi foncer le romo boye c'est passé non ma biso pe nyonso na so to raisonner de to vana na ventone to go ya ucha le padre poate po ventona nyongela babilo mo mususu biso zaki wana vio ka regretter petit nanga bino obi onga na sala pona bato bakenda ba faire ba bil ba jidete na sana bango boye lelo yo omona ke vie ana lelo mo boye ba azoka trop scolaire to continuer ka ko enfoncer ba mama mo boye via lo bate mais c'est pas na muto ya lo bana wa nyongela ko kana mutema tala ko uku swami ni ukulite didiela bet muki kongo bwa tontu bilamendi dinjombi iombe ndidi njombe ukuswami nukuluti didiela donc faut tibanga ndwenga depo so angolano muito zuizu também donc mutu avandelo kimi osali mutu mo mabema monika lobiti avant dakina le kadan s'il faut se rattraper ata mwasi na libalo epe na buwa ekuta mwasi no na mbali na mbetu olobe loko te mbalo nga bimi opese bilamba na kei okepo bimo zongi olobe loko te mwasi mo okokanga biloko ne azozela batuna ye pour expliquer donc so moni mutalo bate faut zamaile nzembo ane lo tele padre ko longolango azana banzembo danger kutu wana ya musique to zela to yemba baba choisir ma to yemba banzembo bele bien za wana
carrière na yo na maison mère oza na mwa banini na oyo tia ebele me na opréféré na banswaka na oyo nyonso tia nini oyo omona mna keno ngai mpena dangola oyo nde pene ezala makambo na nga kwa eloko ebimisa ngai eza mingi cri na ngai il est mort nakotisa rumba na animation oyo bato balanda eya pelire naosola noti pelire wana doublira moto ngai siko nasala makambo oyo moto oyo banda kolandalanda idéologie oyo ngai mona na makambo kati musique osali neti mwa rumba c'est moi qui a commencé ça kendela il est mort maman il est mort naoganga te naosala na detete po il est mort vo ezali po ekomake ekoma te bango ekomake te ka voi tosala biso detete émission jikukunda maria wala nglase afumu dia kubaka tobosanga luta sambuka depuis na wenge maison mère bayaka batesa bakri nyonso bato babwaka bakri ya bato tu sauf cri nanga devoir babanda osala domicile tie koma devoir quartier pourquoi tesa na maison mère obwaka bakri o ebubwe etwa tobalubani bo ale tempo emuselu ale bekolo oya tribunal ezali awa ale ntinoni okobwaka nyonso meso oyeka yikukunda maria wala nglasi afumudia kubaka tobosonga luta sambuka ino olengia mubutuka muvumukia kusambuka santu maria ngudi nzambi tutanina beto basumuki bwabo munata yangu lufalo tutoloba wana mutasala yangu kanga place mambo ebanda voilà ba mère moment na na maison mère po toando chiter l'émission trop de souvenirs à kitoko ya mona ngale mona kita wata na kita Fabrice na kita déplique na peso mbote na musika bientôt ba refoulé pe na ozalana na ibina date ba refoulé pomba ba refoulé ya na oyelo ba refoulé mundele boy sanga bilambani na omemoloji wangu na omemelo Sylvette déplique sikoza na pasa ba momebele na atade batunyo soto sana ba ya ebo Baseleo, Tilelo na continue kosola na bango parce que on était bien. Sarbatika ndena asona numéro na été. L'obeso déjà to sola na biso na ko benge même en direct. Pour moi na yelo ezate les Bercy et tout mais ça juste que bato mususu ya moni caméra ko ignorer ba fort à batu dire c'est que normal ils ont une place en lobate. Mais tout ça va humain. Rendez-vous le 24. Après, le 25, nous avons Rotana, concert privé par invitation. 200 personnes qui ont déjà fait l'invitation coquille. Et puis les 30, on a intérêt à Bondo. Sponsor na le banane noté. Na pesa des adresses pour na ba warrior mal intentionné ba lukanga. Bondo. Kuna sona. Mais kuna OK musala OK. Balanda ba place tout bazo kanela nga fort. Na ko lakso message belé. Siko nga pena. Na vierge kuna na vierge donc non ko pena chaque 5 heures na télémaka bakala dia nkuba na pena mobali ya solo so za nango pick and ya moko to kena biso liko fe tobola ya mbodi ya komando soudire ya te ko betinga tobolinga na sima na ko ya kauna olamuka na osengo retour ngana linga bongo pe pona to sa ofale kutu po betanga po so betinga na koma na mo respect mo ya makofi na komika koloba na musika ngana banga ku mambo ana te. On fait une grande adresse de Angola. Dans le bagage, on n'a pas fait contrat, on va signer, on va libérer un bon coquille. Pour des comme Wishaba, on a un coca juste on a singi. Ce coquille n'a une bonne one, on a sabi nous taboué. Tu vois, tu n'as pas finger, place faut pas na finger. Bateau, ngai na coca ko finger te na carrière na doba warrior. Oh, baza mal intentionné na olo bango bien. Ya ko finger ka bateau n'importe quand, n'importe comment. Ngale bo finga ngana ko kozongisa bino nyonso te boyebi place yange kokende ambumbu mukiyombi mantembela ngayeno ndenge moko pe bagolwa nde basali manike basali penjora magre bango bakende mission de service faire à proposer bango te manika proposer bango te bango bakende mission de service mais bango pe bazo arrêter ben on s'en fout brazer zamboka mususu moi aussi je soutiens roga missile mon vieux diesel Gucci bino tout braza nyonso mo otanga bakombo ya te Kofi de braza bino tout ba masa nanga tout ba makalba bino nyonso zaparo de guerre
Yuyu Mobange boza mingi Tidiane Mario ngana soutenir bino brazana au yama morote yamboka moko kande to lo me concert a konetali mamba ata donc soy ba ki sinjo ba kindo soutenir kuna moi aussi je soutiens Roga Betana mais s'il va passer chance pas Betana na Betango te soit si kuna pas 4 années pe koto ya ko Betana ah ben voilà Beta village temba to mona ba dudu ko pa Beta ba te belé ba Kevin Bande ba toza biso na biso to tiko kotsa eloko na musique to tu les pas attraper de alo ba kido o eza kuna batika ngo Beta nango donc on a so ba kende kuna po ba ça la marketing ya nini faut pas leur en vouloir atanga peso Roga benginga na okena nga siko que prince na besoin na yo pona likambo boye na kende te pona ikuna ya mboka mususa na rien à voir na soki de muta Beta le 24 benginga oboyi ba comme la suka masona soto yambaki presse d'Angola ozala bien opesa numéro contact mago so pesa ki keno oza na besoin kuma presse aza prêt ezali kambo niveau ezali kambo niveau ezali kambo niveau papa Melina ezali kambo niveau allez yo naie na voisin boye bisa l'autre là à niveau ya ferrete sia muki Sansir naye kobeta lisolo ya le padre moto asalaka ke rumba ebunga te na mutu na biso ba Congolais naye kobeta lisolo feregola moto luamba tikela kontaka ya rumba Congo personne ne peut contredire bazoluka bayeba bazoluka ba comprendre nini ngo le padre salaka po yembaka rumba live ndenga yembaka na studio bazoluka bayeba bazoluka ba comprendre mais nini ngo le padre salaka po betaka rumba ezanga ba autotune bolobaki yeyo marti rebetami lelo yo etonda biso etonda te tokobeta en plus biso tokoyemba tokobina et puis bokobando beta ngona bandako omona peneke otie CD ya martyr ya fere eza te ke le kaka ya koposter vraiment to comme na suka maso na biso merci na pour la disponibilité na onde ngondima on le kana Koba TV mot de la fin na moi quelques dédicaces à Batuno po to yambaki d'Angola et salut biso bien wa yeyo na bandaka na komba boyika na tikela ngo mawete na koma maître Ipman prince d'Angola yeyo donc Babe Shinton Bakashika Bembandundu ya Kevin Bande Bambote Siko Zali Kuchenter de Monde Richie Fernando Jobu Mbala na Lemes bino bozalaka Zobe Nakabeya Jonathan Bolingo Oscar Marito Jomata Masikini mais ça vite moi Italia Jansi Mayasi Forza Italia Oscar Marito encore une fois Issa Aunga Edo Muzamba Prince Berado Nico Katio 3 fois boss na bossa nota goya Samaton boss pour l'Impact Club Papi Mangumbu porte-monnaie magique Zizi Kalasco JC Katanga le Katange Makaya Manti Bambote Siko Zali je salue tout le monde ngana na studio après kaka événement ya les padres après ndena annoncer sortie ya single nanga niveau so yumtalinga zoyo na minute na pesa number ouais bureau bakozula kapé moi dimanche moi n'Impact Club na zakana chaque samedi na sala mo ba soirée na nga VIP et na beta kana mo ba live na nga na zakasala wana donc tokuta na mingi wana après répétition na toujours na palin na palin mais na zande sko na studio na bimsa na zana studio na travailler nzembo moko en featuring na frère moko pe kaka yepa mutasho oyo ya nzembo oyo niveau nde siko na kati ya mboko kaka boende wana kala te so bima nango on a embeli mambo mboka place na poser bato nango bazaka nanga ngika ngina mao ngika le grand muzombo na kati ya lola donc bana ngola na pesi bino mbote bana sudaf kala te na zoya prince ngola zoya wana na ese bino botumbola ngati so botumboli nga sende lokwa boke nango boye na oke na bino ka boye et puis pona sukisa
Fere gola soki tanti na okontinue kindumba fere bala botika ngai pardon. Comme na suka maso na biso merci na bino so pesa biso confiance na Koba Plus bo continuer ko s'abonner bo partager bo aimer émission na bino rien qui est la vérité na mbela ki bino moko ya ba icône ya bana mboka ope azo binisa biso na banzela ya animation Prince d'Angola tokutani na mbala sima na sima caméra tozaki na Mike Molopwe ngape katikata na lobi keno bambo tebe na bino so nganga na boire bino te on solol on te solol on solol pas on te solol pas. Donc, tu as numéro, quand moi je dis bye.